batela makimonke babeti masoro papa Diangenda bayamai na papa Kulutu papa Diangenda asonga kimonke na ndapo akiri azonga kina ndapo papa Diangenda asonga ka atika David na matadi malu bona nini tokanda utaki na libongo azonga ka lesusu na mpotote esengela kitanga yaki na matadi malu kwa enda ikeza kutunye directement na ntamba azonga na ndapo kwa kuchanger bilamba bilamba wa utaka na mokuna na katanga ya mwana toka kuma kina kwa directement na matadi malu ila fali azonga na ndapo yango azonga ka tango azonga kamata bato nyonso oyo pembeni okota awa na kati ordre wana papa Kalambote akomprenaka yango te na ntango wana mayako oyeba pe papa Kulutu asengi na papa Kalambote arekipere baelema nyonso oyo ataki na libanda akotisa bango na kati papa Kalambote aexekitaki ayebaki te pourquoi papa Kulutu atingeli wana alors ekomaki ere ya bamama ya Brazzaville bamama ya Brazzaville bayaki mwa retard délégation osaki
tika ete tata nzambe nkolo yesu molimo mosantu papa kolimbisa bino tokondela onkomo ya tata mwana molimo mosantu papa totondi yo mawana yo ezali monene epai na biso ya solo mayima sili koleka na esika oyo sili kolanda yango tika olimbisa biso kokangela biso motema te mpamba te tozali kaka bana oyo nyonso esalemi awa ezali mayele ya moyini kasi tika ete otinda yango mosika na biso po ete biso bana na yo tokoka kosepela onkombo ya tata mwana mpe molimo mosantu amen papa kala moti kamata nzoto ya tata tia yango la motuka butubutu ndenge kaka mbula ezali kobeta sikoyo nzoto ekotaki na motuka po